Olobini ni yo momi lo bien molobini. Bon, ce que on va expliquer belé pour publier comprendre. Deux hommes si ma solo yango biso na catch club la différence to ba adversaire de la minute même adversaire na biso ya États-Unis kuna so programmer biso na bango to bunda. Eh, Allô, allô. Allô, na dibocha ta komaya yes. Na yo vese na kumba Shakira. Mais Shakira ko bunandi sa po dimanche. Shakira na li sa po dimanche afu. Donc biso to banga adversaire le ko la Shakira lobi akubunana li sapo. To zele na bo afungama. To zele na bo afungama combat le 26. La terrain à régie et ça en plein air. En plein air, ça tu en plein air. Allô? Allô, Ndambe. Shakira kobeta lisapo ko bandalelo timu ko bandamo bandelo. Timu bandamo sani. Obenda muti. Obike na terrain régie en plein air en plus. Obike e ko inda kuna. Ngefanya makamera yo sa akasere ki kuna pa. Vidéo. Président. Bon, ngai na zasir à vice-président ya club. Catch club la différence. Nagasir nae. Shakira donc bongama. Il on a observé bongama. Il mo mo na mkulango parce que sur ni akolba mingi te catch club la différence. Lead club force tranquille. Bisogno sto da tranquille. Mais réponse ils ont manqué de la ringi. Réponse ils ont manqué de la ringi. Allô. Mbote na ngombe comment s'il vous plaît. Rodrigue. Le gars nous chacun contre les sapo. Babi quelle la différence na topoki. Nazana Holanda Shakira bobeta Ah. Shakira bobeta Non, le balagate. Non, le batté. Shakira bobeta bana lelo kilobi. Aïe, voilà Rodrigue ndalo bien. On va na komini. Donc, boya na terrain na pompage na terrain nini? Terrain régie en plein air dimanche ezo yinda donc dimanche ezo ya wana ezo yinda to za la wana. Allô. Bote ya benga kuma s'il vous plaît. Crédit somba tala baka bo somba crédit na baka teke bo benga mama osomi na crédit obi crédit na hotela ngoma boko nzambe engai ziko tena siko makambuli sapa oluka lisapa onge otumali Shakira oyoka moto angai indie. Allô. Mbote ya na yo kiote o kati donc mais na ebi yo bi ke lisapo obeta Shakira te obi Shakira obeta lisapo na banga tibaya betanga mundanga na kotele kaka to zo na no to kena iska mettre DT taiki kuna to kapé DT taiki pesa na par rapport à travail na bino je crois au côté pe de Shakira yum to zo saka sentir après na sima lelo au côté pe na la différence sentir pe na la différence travail à Shakira travail à lisapo yo mona onde avant tout est maté le ban comment ils ont les 26 comment ils ont makasi comment ils ont pris makasi na micho na la différence préparation oyo ndenge tu papa ba combat oyo en tout cas qu'il est meilleur gagne quel est meilleur gagne on dirait que ba loka ko ba gagne non ba beta Shakira na inazali yote technique. Allô? Allô, Massa, donc continuez. Mbote mon frère, est-ce que vous avez combat à l'Isapona, Massoko Petena, Landu, na Selembao? Oui, combat, super Dingwa, Yaka, Dingwa, Tinaka, Mwana, Neomona, Makamo, Massoko Petena, Isapasana. Aboma!
La minute là que il chapeau à mettre la tire dans le désordre. S'il vous plaît, mettez votre frère. C'est là le combat pour mettre mettre Zidane. Tiens, maître Zidane, tout à l'heure, on maître Zidane Bundaka. Et bon, tout le monde a pas tout la biso. Maître Zidane, champion Zidane, Papa Lukunga. Ah, n'a évité ton gars combat, mais vu que t'as un autre qui devait faire, tu t'es qu'à faire souka ya moi, hein, makele Maurice Salamaki, n'a évité Papa Lukunga, on dirait Tirbo a outaki funa, aya tembutu butu, mais au récit pénétré sur la bongo, au bête plus de 10 coups de tête. À quoi il y a télé, mais bête bon, quoi, pas d'ici, ma papa Lukunga, mais aussi qu'il y a carabo, aussi qu'il y a pour la nuit. Bon, au bangaki, au bien comment mais non, mais tu vas pour la vie. Hein? Azoka Raganiak. Ah, Azoka Raganiak. Au moins, net question go dans votre na les cambas sentir. Depuis sentir yo na zoyango. Tilelo bakacher sentir les enjeux. Sentir les enjeux. Bazobanga. ba auto boto na dia. Ba auto boto dia mo na bilote ya féticheur. Mais véritable champion yewana Angelo Kanza. Ah, nga bakachero bakikekele wana ba kikelekete ba soki marque nini bon aza champion azalaki champion mais mon siko original champion. oui Angelo Kanza félicitations Angelo Sikoza donc bazan nenge bisto zali toujours présenté que non lelo ata batsenga na mondele moko boye soki triple ya shoda na obunda na ye par rapport ya mais ba biyo ba mindele bayaka ya trop obunda pena bango trop. oui sikoyo bakacheri bazobanga nini bazobanga clé wana arakani yake oyo kanga Tirbo mais nzaka na kombango clé wana soko zu yango soko telemi na ebite arata manene arakani yake yango bazokima yango bazobanga sentir yango ezange na chango anje mutino sa kozwa alembi na yango alembi yango na côté pe makambango nazokoma naza candidat député provincial nazokota donc candidat. Je suis un intellectuel, je défendre le sport au niveau du Parlement. Donc, c'est la première catcheur où la député. Donc, je peux défendre Bino. Alors, boya, boza lebele, calamité na otika masolo parce que honorable na uzasuta kwa matalikula ringde. Eri yango boya kusoda sentir. Yango yo botika kokima bande ko na boy na ngai premier candidat ya Kaché candidat non voter kana sentiment ya Kaché na éviter donc na vraiment je devais rejeter l'émission na ngai mais après chiter na banana no isika ya maître Taïk na yeska maître ça peut plus na société na mettre taille qui est vraiment au bise moi momo ko yasuka na moi quelqu'un mabanga pour la société. Bon na belisi la femme na biso nyoso balinga ka catch belisi ba mo le 26 les allés combat en plein air il y a vraiment libéré donc il y a hôtel à catch ou avec du catch pour biloko na kosala jour avec le 26 en tout cas pour que c'est la public na même c'est pas ça bino kaka na ko c'est ça bino kaka ndemo wana mais autre kokuta na ye na zolo ba bien autre kokuta na ye pour ambulance kozala wana il faut la benyoka la pista ba on yo so ba ngabutute la pista ba ngabutute o yo so ba kuna kokuta na ye malchance abotira pe catch pe ka mkolo yango pesa moi quelqu'un mbote bon na pesa mbote la famille Koi. Mais la profité qu'on pèse mes condoléances, malgré déjà beaucoup d'aki, mes condoléances. Merci. La période qui maman le 19, a coquisi un mois la c'est à ma belle, mais la zone est sur ma sola du tout. Le maman le coquisi un mois la c'est à ma belle. Et puis si mbote na bana na ngai. Teresia na salam na Amida. Baza tu vas na braza. Te bazali a bonus. Ba on se ba ki boye. C'est que bien. Na bien, na bien vivre la famille mo bimba malamu. C'est que mbote na ba fa na Brazzaville. Fa na Brazzaville,
président tozokende na président contre ba président là na balukeli bango parce que le bête bango lisusu après bango pe bango ya awa beti bango lisusu on appelle ça fa na nyonso ya ngola ya partout ya poto alingaka bino mingi donc alingaka bino mingi ya représenter États-Unis na kati ya RDC awa kaka ndenge ezalaka faut être motema souci donc nazongi esika ya mettre lisapo pona na pesa moi quelques paroles pour faut être là et puis maman Zizelle Botende pe ACP là côté Azali Bongo bon donc on va mousser sima moi ne veux pas yasuka et pas na yo mettre lisapo pe quelques ACP na fan club na ngatu on va bengi on va commissionner au yos par on va encourager nous besoin comme ça chacun encourager bino on nous va fanatique bolanda kaka na pesi bambote trop na gi le 26 muta sangate na terrain régie boya ebele boya ba mindela biso pe ba yé déjà boya tokutana na alors Shakira mi bana ko mi traiter déjà bien avant qu'on a raison té comme on a raison té d'être dans la salle. Donc comment on est déjà bien proclamé. Torobundanga na yo na sungo monki. En tout cas, pesa pe bambote. Pardon, okane langa Shakira mingi mwana moi c'est tout lingana kacha okane le mingi pardon. Que je les carrément. Na fan club nyoso na pesa bambote belé na pesa mbote pa mwana nga obet. Amubali na le Guinée Chloé na pesa bino bambote na mwana nga Shakira planeti bambote trop. Na pesa maman nanga bijou kiika. Ndeko uti musika na Goma o découvrir Goma ye bambote siko ali pe na mama talaka yoza ya ngai na pesi mama boti na mbote na bandeko na lipasa na mbote bino tout azali ko pesa ketcha mbote te puisque azola ndanga na mama avant na télévision zotala na pesi mbote ya trop donc na pesi ba tunanga nyoso ya aseko bambote na pesi pe lisusu ba tunanga ya Fonda Pro bino tout associé de Fonda Pro sans oublier maman Chantal siko zali bambote ya trop. En tout cas, Toko Bagana Moussala ndenge mettre lisapo alobi donc maman ya Fonda po maman Chantal Awazo maman motema malamu donc tosombaka biloko na alimentation de Kivu pona yango kuna soki ezokotisa ebimisaka pe esaka bien makasi donc na yesiko esika ya champion Zidane champion. Quelques paroles yasuka pe quelques mots te pona tochite une émission et c'est Pelisa Bongo président Doudou TCP et c'est Pelisa maman Nicole Kanda BCDC Equity Bank. À vous. Merci. Comme presque la fin émission na zopé sa maman Chantal Awazo et mutazali autorité morale ya Fonda Pro et puis na pesi ba membre union surtout ya Fonda Pro en général ou ya solo baza coordonnateur principal provincial ya Kinshasa après c'est bien stomote donc bisika bozali bien makambo za normal mais regret ka kezali naza parmi les candidats députés provinciaux naza na commune Ngalema donc souci au sala na zotika catch or na kali na beta bilio surtout voilà regret na la regret makasi donc ba musu va sentir arakaniak ba musu so arakaniak ba sentir tamsi bomba ngenda ko ta idéologie ba misa komolo na candidature c'est ça peut-être pango ba sali songi boba misa komolo na mais non classe oyo ya ba député za la kateka katanga tanga oyo ba mibeko oyo ba ninga ko défendre ba peuple ba population na parlement c'est ça yango wana donc na pesi mbote et pa ya bourgmestre de la commune Ngalema na yebi que le 26 kozanga te kozala ya ko vivre événement chef Charles kozanga te et puis na pesi président nga ya club papa Félix président Félix mbote na yo et puis mbote ba membre nous c'est à CSL c'est un club sportif de Lukunga donc o salaka et puis Obemunako ya azali moko ya candidat député à professeur à Mongafula Obemikano c'est Obemikano donc mbote na yo et puis la PC la famille na Mobimba et puis bango histoire en général maman Bijou maman Chantal ngana père doublé ya basi père doublé ya Yabana donc
bambote na bino na bana ngani surtout bozala bien. Merci. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe na Komiko Kende. Koshite Kolobake. Le 26 Oyo na terrain ya régie en plein air. En plein air, beaucoup mona bitumba mibali, hein. Ba on kuna bataka ba féticheur belé ke, ba technicien ba bataka belé, mais bazana mo kiri ba féticheur. La reine Shakira bundaka technique na fétiche ndenge moko mettre les sapeurs bundaka pe, technique na fétiche mais mettre les sapeurs kacha ya lelote. Ya lelote. Shakira ba ke alimi bote na batuana. Yango bate pe na mutuana. Donc eko inda bo wana za makamla eta ba ide eza makamla ba directeur technique bino fan ba fan bol bele la ba no Shakira lisapo Shakira bate la bino ka ba mbale po ikoma kuna ba ki osa sondage ba bina mutu mususu ne de directeur technique qui a confirmé que ba ko munda mbale to zala wana biso so to zala wana pona te mona makamla na mona numéro na suki na 762 obinga mingi me bolimbi si déjà na kangi téléphone na ngai pona na lo ba ke na na boaki honorable Gabin Kindembe babi tout mwamba derrière honorable Gabin Kindembe moto ya komino député te asosa la makama minene na kati ya mwamba en tout cas auti ko kaboela ba mama pa biloko ba mbongo ba na koteka ba mama kala biloko azota ba propriétaire ba avenue na ba kati ya ba prince donc honorable Gabin Kindembe yawe yangwana vraiment coup de chapeau tout mwamba munga fula nini kisenso matete ngaba ozudo biso tuba na mwamba na sima ya Gabin Kindembe po ye esi aleka na etongo kaka na etolobaka na boaki bongo vio na Prosper Bakine vio na Prosper Bakine le sako kuna parce que na États-Unis mba preta ka moko vio Prosper Bakine bino yoso molili na omona binote ndenge mota na France benabi président Doudou Tessi hein mokonzi ya ba prêtre tout ya France président de l'UTC ya ngwana vraiment pe na bozete ana kinso na kitinda ba ke maman Nicole Kanda BCDC Equity Bank franc congolais loko pamba donc soki na zongi na tel na bi président Mobutu teka somba donc yo somba rave 4 to obongisa okitika na nteki mbuta na président Mobutu azawana arusa elo musala ki toko vraiment donc kaka ndenge ezalaka pe na bozete ko ba ke bongo na boki Pasteur nanga Brown Bomalika Berger Etienne Bokopolo Mama Lili Bouele Mama Lili Ngoma Losako Ndeka to ba fouetit yo yangwana bana yo la révélation centre évangélique la révélation en grosso modo ya bino yo so yangwana famille eyamba mobimba famille onyangunga mobimba kasoki natali biro technique nanga mobimba ko bake na boaki bongo mondeje titelongi mokonzi nanga tongo Patricia Beledou na bosani yote Patricia Beledou gika en kotoza kuna pe yangwana bon retour ndenge oye déjà donc tu qui salu ki banda donc musali banda kaka ndenge to bakasi soki na lobi bona bi dete papi fala oya fanda ko bi chaque dimanche ngana bino to ko ba koko 100% 4 congolais ko leka ndenge nini donc dete papi fala ba merci à trop na sima ya koma bakasi nyonso po yonde osala ke bilile mona na TV quoi donc c'est na zongi natali na sima ya caméra na kina Jonas Maza pe Miranda Joseph kaka ndenge za la kanatali weljo yozike bongo Benjamin Mosiboni Diane Omoy mwana 11 ans na bangenge ya mikolo kasi soki na lobi boye Belamine Kamba motema ya ciao.